Oyebi mutu aleki na vie oyo wana ya mabe. Bon, vie oyo ngala lekaki nango par exemple. Vie à ba boîte de nuit, tout ça kindumba. Est-ce que yobi te ke bandumba cérémonial boso ba bande ko ni kanga na 4h du matin. Wow. Bazui ba lingi nga bilamba. Ba nikinga yi, ba nikinga na ndako. Ba zipi elamba. Ba ke na ngai tine balé skama esala ka tourbillon. Ba bandi ko belela bando sukola nga mimi ozala na chance mingi. Par rapport à ba cérémonie wana. Et na linga ki musique mingi. Na soutenir un grand musicien mboko yo. Un grand musicien ko ke ko landa un aéroport. Conséquence à mobulu ezani. Mi bali onga na bimaki na bango, semence nyatikela ki bango. Ba bali ngai pété, bazui basi mususu, batikeli basi wana semence ni. Basi wana pe, ba kei, ba bali pe bango te, misusu pe ba bali bango te. Ba kei, ba pesi su mi bali mususu, semence ni. Omoni semence nenge ezo panzana. Omoni semence nenge ezo ke conséquences spirituellement, physiquement, maladie pe ezali. Maladie. Asokola ki yo wana mama. Et là déjà sirène tinde que mobulu ozali nango ya mibali et là molimo sirène banani kasi to balobi mimi ozana chance mingi biso tozali kata tozo tambola omona mobali so asepeli nanga pour esprit wana nde ezobenda alors ezotinda esprit ya kindumba nani asokola mwana na yo nani asokola yo na vie soki mobali alinga bala esprit wana ke boma garçon wana esprit ezali kati na kati na mwasi parce que yo esprit ezali kati na ya sirène parce que salini na ba mibali obi tindenge sko mama mibali bazo sepeno bazo poussa bazo attirer bon ezali ki yo te mais ezali sirène ezali mais c'est un esprit assurance frère Elvin beauté on ngana bando bimisa wana zam comme sous na otinde l'autre luka ba photo na otinde la taille na WhatsApp ceux qui va présenter yango au monde qui va mimi mibali wow ba te belé baloba na beba moi je bénis l'Éternel naza délivré. Parce que sirène on a souka na nga mimanga na mai kaka nga bomangai alobi nanga mimi sanza na bi frère na poso sanza te na te bato mi pousse ba bimi frère lui na sanza bango ba obima ba okende bazolela ba bito kendo vanda wapi na kota na nzota mimi banda bo mwana nga na bi frère et puis bango nde baza kwa animer yo na vie o eza na mutu mususu aosala azandumba bondela pona ye. Et ça l'esprit peut ni makamutu yemo kwa zo linga tika mon frère ma soeur olandanga on a pas tika ozo mobali ote soko bimina mobali okokate c'est un esprit. Merci, un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne La Voix Céleste, Nzela Lola, Iska Bonzambe, et Kitarana Loyembo, Namaloa Pena Misala, Bonzambe, Na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto Yakoloba Kenzamba, Boto Kwaye. De ce soir, Pédongo, na pasteur Fezami, si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na Philomo Kwaya Motema, la bivence de Homo depuis Londres, Pena Maman Gisèle, Luke, le Motema Papa, Emmanuel, et na Boston. Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simananto Yakoloba Kenzamba, Boto Kwaye. Le soir, bien-aimé, toujours dans le cadre à informer Binoba, ou que vous avez de partout. Dans l'émission Nzela, il y a Lola, Tozo Kota, bien-aimé dans le Seigneur. Lolo Toyaminen, Toyami Maman, la servante de l'Éternel, qui n'est pas présentée, que vous connaissez très bien. Tomi Koso Anae, na émission Nabiso Yalilo, Nabande Kobazali, Nangamu ya Europe. Bientôt là, Tozo Zarawana Lissoso. Aux un témoignage, aux un message, aux un poste que on les canne émission Nabiso. Nzela ya Lola, la voix céleste. Bengabiso J, c'est na numéro, ils ont na plus 243 85 28 651 46. Et donc bientôt là, il y a février, Torozana, Binokuna, Nangamu, il y a Europe. Tozali, na maman, mami. Toyami, na émission Nabiso Alelo. C'est avec elle que nous allons nous entretenir tout au long de notre émission. À qui je m'en vais dire shalom, maman. Shalom. Bonne santé, ça va, maman? Ça va par la grâce. Olo Banassé, Kala. Nazali, Zamba Zobatela. Dilobana ba oba mono kala, ba misu ba bungi o yeto yete. Te zana oka maman Mimi. Na pesi binombo te meilleur vœux, bonne année 2023 à tous. OK, merci beaucoup maman Mimi. To yambi on a émission na biso, et zana ba oba lando lelo pour la première fois. Na lingaki maman avant que tout solo ba masolo mususu. O tia un pas en arrière maman. O meke un peu ko résumer biso témoignage au kuta na nzambe ndenge nini mon témoignage au résumé en cas dans quelques minutes na ba oyo ba vu occasion à komona pour la première fois de l'eau au tali caméra au pèse biso message toujours shalom monsieur subana nzambe
Je suis maman Mimi Moussaou, sœur Mimi Moussaou ka oboye biwana. Tozali tellement que toza ba missionnaire, lelo tozawa, lobi tozawa. Bino bozi ngolo ya Olanda biso na bilili na internet, mais ba msusu wana bazwi ngolo ya Olanda biso ya komona biso boye ozo témoigner en live boye. Donc esenga biso ba mission tokei tozongi yango monile moko tozalaka to bungi mwa muke na réseaux sociaux mais tozali nzamba zo batela. Et musala nzambe zo continuer. Bon na ba oyo ba landanga ina noté, je suis maman Mimi Moussaoka na lobby na za servant de Dieu. Un message oyo yesu azwaki nga na nzela la tombe ya Nestase atalisi nga bilobela libota ngai nde yango nalobaka yango thème ya message ezalaka ouverture de prisonniers. Ouverture de prisonniers, pourquoi akoki komi tuna pe ouverture de prisonniers? Ntango moto azosala masumu aza na prison ya diable, ntango moto atikaka mabe songolo abimi na prison ya diable. Bato ebele bakanisaka prison ezaka na ndoko bota te na kangamaki nazalaki kovoyage te nazalaki kokende boye te mosala te oui ya mpe prison au diable akangi mais vraie prison oyo nazolobela na message eza ouverture de prisonniers ezali moto azosala mabe azosala masumu otambola kobanga nzambe te aza prisonnier ya diable tango atiki mabe songolo abimi na prison ya diable. Mais ndenge Bible ezoloba Paul azoba que nous branchons tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Est-ce que tant quoi il s'amawana tozonga sur na ba prison ya diable ou comment maman mais on a expliquer. Mais oui tango yo oza na prison ya diable oza na vineti ya Yakobo moto atiki vie ya Yakobo abimi na prison ya diable mais tango azongeli on diable akangi d'autre part il faut bon de la mais tango ya zo sambela bangi déjà nzambe te tango déjà moto ke osala Yakobo abangi su nzambe te. Alors, à ce que ça les cobo diable à côté parce que diable a injecté yo pensée impudicité, a injecté muto yango tant a injecté muto qui quoi ne cobo ya tangiye. Alors, faut que les lanzambe ko bon de lanzambe makasi moli o kango la esprit wana e bima na kati ya muto wana. Et puis tant muto wana ko ine cobo ko yebate muto wana pe azala milimo nini. A ramasser pe sous milimo nini sous pas muto yango. C'est ça les choses. Merci beaucoup maman. Tant on veut beta di solo ya ekobo maman. Conséquence ni ezalaki un pasteur, un chrétien après nzambe après isami na molimo ya ekobo to après isama na toujours na ekobo. Bon, ezali kolobate ke bon bato bakwe isami baza mabe mingi biso toza bien. Bible bina biso fouiller l'impudicité. Otoko iko sala toki mango kaka. Toki mango ndenge Bible bi fouiller l'impudicité. Nde ko sala ke toko na mutambu wana te. C'est ça, il y a un ok, maman, au bêtis de solo, biko kuta na nzambo koyaki, okoyaki comment mais na kotal sabiso. Qu'est-ce qui s'était passé lors il y a témoignage na yo? Non, nga na koyaki te. Ngai batu bandolo tanga kana kufi. Okufi, ok. Batu bandolo tanga na kufi, baninga na nga, ba mama, ba camarade na nga na famille. Bon, ngai na botami na famille o mama na ngai ba nzambe te. Famille moko ona lobaki so kuta na nga na lolenge na ye. Famille moko oyo ba yebi nzambe te maman alesaka bana les premiers les 30 akenda l'église te biso pe bana tozaka na rythme wana. Que Dieu bénisse toutes les mamans tous les parents oyo ba memaka bana ba ona nzela losambo pe balakisaka bango nzela losambo nzamba pambola bino mingi pour ceux qui maman nanga zaki ko memanga na église peut-être on a ngana le kana banzelo na le kana ki. Quand vous parlez ya rythme maman il y a rythme nini OK bino nyoto bo ambota ki ba pa ya maman rythme za bolamuki na tongo bomeliti bolie journée lekiti po kwa bolali lobi ndenge moko atali solo ya makambo nzambe na obeta manangoti. OK pour maman na biso azaki ko kenda za otanga na ba sœur catholique à un moment donné à l'achat na ye. Donc biso vraiment makambo nzambe papa na biso pas za muto aba ya ba maikari musulman moko maikari donc il y a nzambe vraiment ngai na kona na moti nzamba kuta na nga na lolenge na ye toujours comme un témoignage n'attend le que papa zalaki occultiste mutaba maikari maman ba miso ba lobarake non ce qui papa dans na bakisi a sacrifié ba étoile ya bana na ye est-ce que ça y si papa si papa na ngai to yeba ngonde ntozalaki bana mike mais si tant to comme dans le Seigneur to comprendre ma campé belé. Il y a des choses belles qui na famille malamuté. Donc comme qui maka kati na Yesu. Et tant au beti li so ke ba comme koloto la OK ozo kufa bandoto ke okufi Israël esprit de moi et bana ko la noto ba ni ba sacrifier yo. Bon, en tout cas na comprendre ka esika wana te. Ya ona lobaka soki oloti ndoto esi ya kufa to bazolotela yo bondela.
bondela bengana esprit de mort eza na mort physique et la mort spirituelle telemela esprit de mort na kati na yo et puis ta na kati na est-ce que so kufite na ba mabe moko songolo zo sa tabatu bazomona te mais yo moli oso kufite na kati no spirituellement et puis ceux qui esprit de mort ndenge zo bondia bondela petam sunzamba ko laksa yo mais ça pe na mutu mususu donc il faut que bondela tous les deux côtés yango na sepela kami biso bana nzambe to tsekaka ba vie na biso na otambola ndeni na okende ndeni est-ce que nazaka na nzela na tengami te na luka su nzambe malamu te c'est ça. Et maman olobi tamba zozo bandoto ko yo kufi et après qu'est-ce qui s'était passé? Bon tant bazolo tanga na kufi ngaza omona normal omonika boyebi na mno makamba nzambe te nga nazobaka nzambe abakiseli nga mikolo mpo nakutaki mpe adage yango bato balobaka yango yango omoi nalobaka bana nzambe tozwaka mingi badage mondaine te tolobaka oyo eza na kati ya bible alors nga naomona onka normal mimi toloti okufi mama na nga aloti bandinga na nga baloti ndoto ya suka ami na nga intime azalaki en diagonale na biso nde nabetelaka ye porte vers ba 15h timba timba nde nini bo afungola porte afungoli porte na maya miso timba babeti yo mutakufi ote ote mimi na lani na loti okufi batomboli cercueil na bandi kolela nde ndoto wana esaki kobangisanga a partir ya ndoto wana nde na bitimba bato baolotanga mingi na kufi na koko sala ndenge ni bon loko ami na nga wana azalaki déjà mutu azali kokende pe église ayebisinga mimi to luka basala nzambe nga bia tika ba distraction na basala nzambe ni babanda biso nde bagangaka bayeba mponga na domona so mutu osambela frère Alvin donc aza mutu monde ayebi sous sens na ite ko ganga tout sanga na bia timba tika biso ba distraction wana habite mimi ya ona lobaka otambola na nani okangama na nani conseil nini o apesaka autant exposer problème na yo devant ye apesaka conseil nini parce que ba baby à cause ba conseil à mabe habito luka basala nzambe ngabi timba to luka or eza pembeni na biso eza na mosala nzambe moko bazami balé ba utaki na bandundu ba yaki pe mission au pasteur azaki pembeni na biso wana alors ba comme ko sala ba prière à 12h petite sœur nanga mobali na imposaka kendaka ba prière wana alors timba ebisinga bimimi to luka frère wana mais frère wana pe azwaka déjà ainsi dit l'Éternel parce que zalaka na mokolo moko amona kanga dalobela on émission na yo awa amona kangai nazo bima atuni onani balobi oleki ya sero tozo banda ko sangana bongo basambela raté kombo na mimi tant frère wana lali alota muto ayikotala ye Michael po kombo ne Michael omoni mwana mwasi oyo monaki kombo mimi ye na ndoto andimi kende kote ya ye nzamba ko salela ye mingi nzamba ko salela mbo nano asala te na vie na ye mais tant frère alamuka ki expliquer ki bato bazaki wana comme maman pasteur ayambaki ba yebaki ngandenge nazalaki munoko mwana mo abanga batu te ba pekisaki ye frère alota occupé 2 fois 3e fois nda yebisaki nzambe kutana na mimi yango moi nalobaka ke ozobondela pona mutu moko azo changer te ndeko mo na famille asisi bino mayele impoli po sala boye moye te bondela pona ye kota mabondeli pona ye OK tant bandote continue ce que yo mingana obete nini ho ekomela ki alors na bandoto wana les camarades na ngai ko talisanga to ekokutana na mosala ya nzambe to bengaki ye aye en tout cas yambisaki ngai Yesu ponga pe na tunaki na bi bayambaka Yesu wapi pona bando kanseke eza na place mo ba Kristo bakitaka Yesu yambi bango to cérémonie moko habité ndima ke Yesu akokangola na makambo nyonso na salaki cœur d'âme sincère pe na kotaki mabondeli à 3 jours na église parce que pasteur adjoint pasteur second après ça qui partait le pas on est bato l'église na jeûné qui pendant 3 jours et tant on a jeûné makasa kozonga ndako ezaki te parce que biso ndako na mombele ezai pa mama papa ezai na matete papa bakabona ki na mama et nazaki papa mama tant papa kufi na yaki pa mama na mombele alors mama na mombele église na ngaba na kokai suko zonga te nde na yebise ke yebisa mama na nga nakoya kaka lobi na se reposer na pema nde asengelaki nga pa pasteur second na ndako na ye nde nakotaki kolala na kiti nalalaki na kiti frère Alvin nde mutu nyonso ayoka pongi na position pe ya boy nde pendant que nalalaki na yo kimuta beti maboko mimi na ye kozwa yo ngana nani wana obangisanga nga so abondele nga esprit de mort esili mimi na ye kozwa nga bi omoni église olokwa na pesi mwelongi ya bana nzambe yango wana nde frère wana nga obangisanga so na fongoli misu façon na kolobela ye eza problème nanga te nde pour la 3e fois tant na yo ki mimi na ye kozwa yo frère abeti maboko
le temps na lingi na fongola misu na loba muto ayebi moko na ete na moi le commande tozala moi boy muto abimaki na tongo na malili na jaquette soki moi ebimi oko sentir étouffement na sentir étouffement mo na sentir quoi na bimi na kaka moko boyi le quoi na longoli combinaison moko boyi na moni muto wana telemi alata ki robe ya pembe o ngana monaki atie loboko bwa simbinga me na tali na kiti na lali na tuni frère pona nini na komi mi balé boy apesa nga réponse te to bandi maman koki to bandi ko mata to leki mapata to bandi ko na salon na salon na canapé ya pasteur bala moko bimi na senti lokola étouffement na senti ko longoli combinaison moko boye na senti ko na bimi na kaka nzambe nda yebi secret wana nde na moni mutu alati lamba ya pembe atelemi en espace atie loboko ngape na ye na tie loboko alobi na nga tiabe na tie ale na tani na lali frère poni na komi mibale boye abitoke inga bite frère bayaki na nga balongola nga esprit de mort pesa nga tana laka bango apesa nga tante to bandi okende nde to mataki to bandi kokende to bandi kokende to leki mapata ozomona eza yango te preuve ane ntango voyagera omona ki avion ekotaka likolo nuage comme otala nuage na se to leki mapata toye kobima place moko toye na nzela tout droit nzela wana esali boye Carrefour na katikati koto bato balati bilamba ya pembe na mwindu koto bato balati bilamba ya mwindu na fimbo koto bato balati bilamba ya pembe nzela eke tout droit bato balati bilamba ya pembe bakomi lieu de repos nzela o ekei bato basimbi bilamba ya mwindu balati mwindu na fimbu bakomi séjour de mort moi sepelaki na nzela ana te na tali yango ka ndenge bato bazokende so bato bakoki kuna bazolela bazochikote nga na forcer na kende koto mais na kokoka te na ozo forcer na tuni frère oni nazo koka te kokende na nzela wana abitala liboso nao frère Alvin bano nga na mona wana bana o nga na mona wana basimbi bambeli yo okanisa ki oyawa te mama okanisa ki okoma wa te yo mwasi oyo okasa ko oyawa te nga bano na yebi bango te abi ba avortement yo bando sa na sena mo soki mutu aza na zemi mala mwa boya kolongola mais soki bango mibale mwasi na mbali bandimi to moko na bango ndimi na mutu alobi kitala balongolaka awa na mutu alobi zwaki to matiti mela na mutu a contribuer na mbongo na mutu a kotika na docteur to infirmier alongoli ba participer du moko mwana wana osala ndeni asoki oye a déchirer ka mutu akena ye sikoyo bato yo balataki bilamba pembe tant yo ke côté la bomba biso to ana tâche te bato balataki bilamba mwindu bakena mutu bazobeta oh na mokili mutu azalaki ya mutu monene akufi bato minene baye bapesi batitre songolo mais esika mutu akeile musu azolela bi oh eza esika na ngai te mais awa mutu monene yango wana tant tozotambola tobanga nzambe pe totosa ye maman ozoloba bien bande bazolanda biso ezala bamiso ezalaki zemeye mais adana ye prête à robota te alongoli na so badana prête ke bato responsabilité ya mwana so basente ye soni na famille alongola na zemeza mabe ou comment mabeti eza koboma mutu aza prête bongo akenda okwea na kobonde non esalite ata mukolo moko eza mwana ata kutu komela kaka kisi mukolango kaka wana oyo okena mabe wana esaka mabe no bapili neto bapili lo bamela wana eza bien te oke na moment ke ya mwasi ya ovulation na ya ko mela ke asangani nzoto na mobile pour na deuxième te za peka mabe papa livini soki kutu docteur azopekisa biloko wana ezobebisa santé à combien plus forte spirituellement soki na santé ezobebisa santé à combien plus forte spirituellement que moi non yo bota ye boye yo zo lingo concevoir te ozo mela bakisi en tout cas ils a bien été c'est pas bien parce que pour la ba o bakanga mabota alors en tout cas azune etonga ki akangi mabota robota te pendant 5 ans pendant 10 ans biloko nyonso wana nga na moni mwana moko na église na biso kuna na kati église azu ba problème wana asalaki yango et comment osala hémorragie et ça là qui est hémorragie nga mutu ndela mema ki en hôpital docteur a ebisi alobi biloko yo zotia oyo un jour et opesa au cancer c'est pas bien soki docteur azolo babongo nan soki docteur amokila azolo babongo sikoyo tango yo kangi mabota bona ebité pona ngai eza na ngai na mona ngo malamu te oyebi bible lobi soki to sengi nzamba opesa biso pourquoi pas bondelo bi Seigneur merci na yo opesi ngai
apesa pe bato mosusu. Pourquoi pas que ça là? Seigneur merci. Na yo moni ekoki. Mais nga pena na ebité nzambe soki apesi yo tika pesa yo. Mais soki yo moni ke ekoki ke peut-être ko bota ko sala be bondela. Soki papa ya mokili tozo senga ye lipa so pesa biso bongo nzamba lola. Pesa akosala oyo sengi akosala pe akoyoka oyano. OK, merci beaucoup maman. Olobi tanke ba memio et pas ange. Omoni on a yebité azai ange te na suka nde akoyebisanga oyo azali mazai ange te zai nzambe moko. Nzambe moko. OK. Na lataki elongi ya moto mosusu na zalaki pe asalaki ke a voilenga na yeba te ke za ye. OK, neno ya koyeba ke amemaki yo non wapi. Na parcours wana to bandai kotambola na paradis to kotaki mingi na séjour de mort na lieu de repos séjour de mort eza nini séjour de mort eza esika bato bakufi bazao banga nzambe te nde baokende na place wana bato bake na lieu de repos o bandai ko banga nzambe na se na moi bango nde bake na lieu de repos ozomona différence eza wana connais bakoma na ba foi wana que tel akufi que ton âme repose en paix. C'est pas tout le monde qui se repose en paix maman. Yo moko lobi yango. Yo moko nde lobi yango déjà. Repose en paix ça dépendra na ndenge mutamema vie na ye. Na ndenge mutamema ki na vie na ye ko dépendra ki na mutu ndenge azoko tambola na se na moi. Ndenge amema ki vie na ye parce que atomona kaka soki mutakufi sili après awa il y a encore une vie éternelle hein. On mutako vivre alors na destination éternelle nga na bengango estika otokende éternellement tokozala éternellement na yebité vie na yo ezalo lengeni o memango ndengeni et aux années parce qu'après vie au vie mosusu ezali il y a encore une vie ozo zelayo toza poussière oza nango poussière frère Alvin preuve ane mona mutakufi pona ni balo bateke tokokunda yete to bombiye eza poussière ata bambome eza ka poussière OK na yo mesikoyo esprit na yonde na ina pesa pena différence place oyebi soki mama moko exemple Marie oyo yebi oye pa na ye soki mama Marie alali bako répondre babité mama Marie alali bako loba mama alali mais soki akufi bazo lela ye babimisi nzoto na oka langage ya batoki ko bimisa nzoto ya Marie oyo to bimisi nzoto ya Marie en réalité Marie n'est pas là. On comprend nga. Ceux qui a lali azana bomoi, Marie a lali tout court. Mais ceux qui a koufi, Tokyo bimsa nzoto ya Marie, nzoto ya Marie. Donc la vraie Marie est partie. La vie mususu kuna éternelle. Oyo ya ko vivre. Merci beaucoup maman Mimi. Concernant ce qu'on peut na ba basio balongola bazemi. Na makamo yo mo mona ko longola bazemi tant que okufi. OK, retrouver bana o kolongola na séjour de mort bazo ngake ba menacer o bazo kata obambeli bazo zela okuna conseil ko pesa na ba mama ba jeune fille o balongola bazimi batika eza d'abord ko tangisa makila. OK, batika yango oya sala yango ba numéro na ngai ko bima wana benga bible lobi oya ko yambola ndi akobika ba confesser yango ata mutamoni ki azui mama mimite ayoki ngate azana pasteur pe a confesser yango c'est fini ce qui muta confessa yango azala suna culpabilité te parce que mutalo baté que le qu'on a confessé yango mama mimi alobi bona omona non ya confesser ce qui muta yamboli esili a romona ngote mais ce qui muta confessa zongeli kasi yozo sala ono zongeli yango ka ekokangai batika ba confesser yango pe bazwa ekateli eza mabe. Merci beaucoup maman Mimi bande ko bazo na biso de partout. Olobi après avoir kozoyo ezali kokufaki tomber en extase bona lingala mo ngo toyeba otiate mais ngala bebika eza tomber en extase. OK, et ça dit pendant combien de temps? Ezwa ki tonga la la ka 16 heures na bosa na ngote mais tant na fongola ki misu na le temps batu batonda ki l'église wana na yebisute ba 4 heures 3 heures peut-être na yebisute la heure. Nzamba même yo apoyo découvrir que papa ayaki kozwayo garçon ayaki kozwayo que eza nzambe yo découvrir na ki ko découvrir ango en tout cas a voilà qui connaissance nanga na za koyeba te pona ndo benge ka frère ya na ba place msusu na yebise ku na bi frère na ngaba j'étais na ngaba j'étais frère en tout cas ngala ngaba j'étais frère na loba makasi
na non mon eka frère normal poto kota ki pe na monde à ténèbres na réunion à monde à ténèbres a simba kinga bi mimi tozo kota siko na monde à ténèbres alors tant to kota ki nya simba ki ka ina loboko na moni mutu a lati vraiment kitoko a telemi mais a temi na kanda obi so mutu a temi na kanda abi yo boyawa qu'est-ce qu'on a tenu frère ango frère mutu a temi onani abi ato na monde à ténèbres makambo ko mona oyebisa bana nzambe après mutu wana tuni abi wapi batu oyoyo na sindaki bango baluka mikuwa batu banika bayela baya nango mutu wana a telemi na bi wana bana abi baza ba demo ba collaborateur na ye aye yango abi bo bimalango na mokili na 4 na 5 continents bokene na ba société na ba entreprise na ba compagnie oyo ba chef wana ba yaka epa na biso to pesa ka bango poste wana na ba compagnie ba société ba entreprise ba sala ka ba poudre ba fond de teint ba rouge à lèvres ba défrisant ba vernis bo pesa bango pati wana ba tiapo ba voûter mokili. OK. Ba voûter mokili on a ba bana nzambe na sa somba défrisant frère défrisant suki to so mafuta opakola o so sambela pona o jupela mafuta yango yo o sambeli na pona pour sale et comme là c'est comme là oui yo kutoza na grâce au zozo sambeli mais les autres tozo ka mbala moko mutabandi opakola on a mbongo no ko zo problème alors zwa yango bondela pona ngo opakola taba tiaki eloko mabe ekozwa yo te et na mona ki na kati wana mutu atomboli chaînette ya serpent na ligna éclaircir bana nzambe boye to bana kosi na yuda to bana nyoka te biso to bana nyoka te la nature elle-même ndenge bible le bien côté abisoté et côté abisoté mutu aola tapena chaînette ya serpent et ça ba marque de la bête ceux qui ont chaînette à serpent ozala kanango ndeko nanga bimisa on ndako na ona sengi yote siko oyeba ndeni ke da chaînette à serpent maman mais zala kana forme à serpent. Ah, OK. Bah, chaînette est dans la forme. OK. Forme à serpent. Chaînette à serpent. On a petit sur bijouté. Mais la biloko on a zotanga ah soko za nango bimisa yango. OK. Parce que tango yo memi chaînette à serpent, on memi marque de la bête. Et puis ozane lembo ba mona nyonso yo zo sala. Nyonso zo le calendar, nyonso zo le canavinos. Et za caméra au monde de ténèbres et zo sala parce que Bible est bengi diable le serpent ancien. Alors eza marque de la bête. Mutu nyonso oyo alataka médaille à croix yesu aza sur na croix te. OK. Notre Seigneur Jésus-Christ est réellement ressuscité. Est-ce que yesu aza sur na croix? Yesu aza sur na croix te. Notre Seigneur Jésus-Christ est réellement ressuscité. Oh wana nyonso eza biloko antichrist bazokende lata wana. Yesu aza na croix te. Mutu nyonso alataka médaille bague eloko alito ya madame. Ba desina madame mais za madame nini wana parce que chaque madame a un combo na ye ezaka madame Jacqueline madame wana zaka na ba toilette pona kopesa info na monde à ténèbres bana nzambe babandi ko bondela kotinda moto tina ba toilette ko bondela azonga ka na monde à ténèbres nde ba ko zongisa ye na madame mutu alati madame soki abalate a comme na identité mibale awa aza célibataire mais na monde à ténèbres balata identité ya mari. Yango komona même mobile même moi si à cause de banda relation moko boy ba bunda ba continuer zo simba te pona nini na monde ténèbres ba yebi azali mari mutu abala soki a juifo na a diriger na moya koti kolala na butu madame wana bimiye pa bando diriger yango zo mona ba cause ezo za na kata mabala ba problème ezo za parce que tozo yeba te la Bible dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile médaille ya kadena au sombi yango mikangi vina au sans le savoir au kangi vina yo sans le savoir médaille ya kadena tola takalisusu yango te biloko nazo tanga soki ozanango bimisa yango kende bimisa yango kende nango luka eloko mususu to bwaka yango eza biloko marque de la bête. OK, merci beaucoup maman. Parce que pour la ba soyo ba lika peut-être que na vie wana oyo ke otu koloba ba longola ba zemi basala mobulu le bazo se retrouver na ndoka libala baso bota le susté soit liba les oya te ba o bazo se retrouver na ba makambo otu koloba maman et seigneur basala ni au monde na vie ya moto frère Alvin eza na trois choses o ele ka na vie ya moto pas nyonso comme la moto ezala na trois sortes à passe wana mususu ezala kapé prévanzambe. OK. Oyebi mutu aleki na vie oyo wana ya mabe bon vie oyo ngala lekaki nango par exemple
via ba boîte de nuit, tout ça, kindumba. Est-ce qu'il y a évité que bandumba musupe base kindumba mi baboti? Bazani? Mazupe grâce baboti. Mais ce qui est stérilité commis, est-ce que azaka na viwana to atika? Oh ma liboso yango. OK. Ana viwana to atika. Soka azaka na viwana atika. Aluka nzambi au pesa imwana. Et ceux qui peut-être se retrouver que non à bala di bala mobo il y a deuxième bureau. Mobile en charge. Frère Alvin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Babota penaye maman. Frère Alvin. Oui maman. Ce qui l'état ayebi moi c'est mi balete. Bongo nzamba lola. Mais na Bible tout monde par exemple. Exemple ni. Abraham azar na Sarah qui na robota na Agar. Papa na ngai. Wana yonde mutu ebi nazoka moi. Ya nazoka moi makambo wana. Bible bi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Pe bango ba komi mutu moko. Bible ebi si biso polygamie te yeso esi biso polygamie te. Est-ce que yeso esi biso makambo ya polygamie? Ce qui l'état ebi moi Bible le bien, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Ce qui l'état je considère moi ça mi balete. Bongo so nzamba lolo aleki l'état. Ce qui est mobile ya mutu. Bongo kolela ya moi si wana. Kolela ya muninga wana. Lelo pe bato yango nga lobaka tala biso banoto bimi ba mama na biso ba djembelaka na mabala bato. Batukaka motema ya mwasi moko alelaka po mobali na ye ba obima na ye ba okena ye lere azana besoin avant na mobali ne na pokwa boye. Mobali azate azana besoin avant na mobali na partager mobali azate. Mwana ko bela boye po joindre mobali problème. Ba msuku tu bakufela bana po mobali azana mwasi amibale. Mwana malade mais mbongo okena mwana kisite na yebi yango. Ndeko moko na yebi yango siko kolela ya muninga wana yo ozana kimia Bible bi olingi basala ote ko sala ete yo kolinga yo zi mobile na yo mutu mususa zoye frère Alvin olingi basala ote ko sala ngo muninga te biso toza bana ba mama mibale oyoyo ba papa baze ba polygame to lela ma wanzambe mini kolela ya mama wana alobaka nini asakaka nini ke ye lokola nyokolinga aomona pasi pona bana na ye ba omona boy bana na ye ko zala boy aolela bana wana te ye pe ko zala boy biloko wana le bandi ko landa. Alors to bondela nzambe to bondela nzamba kangola biso na babiloko wana to kwetsa ba maloba nyonso wana oyo balobaka wana kolela muninga yo zo sepela ozwi mobali na yo zo sepela kolela muninga wana. Est-ce que so mutu penza yambi yeso ayebi yeso aondimaka mobala mutu? Merci beaucoup maman. Conséquences ni ezalaka na vie ya mobulu maman. Ebele. Conséquences ebele. D'abord, vie bateau na moto azo bimana moto wana. Est-ce que yebi espini na kati na? OK. Est-ce que bi possession ni naza nango? Tango yo sangisi nzoto na possession na pe koti na yo. Na komaki na parcours to bande ko tambola na bongisa place, c'est une bonne question. To comment parcours to ndeko na? To komaki place moko a sala kinga loboko be moi sa mundela bimi. Moi si amundele bimi na nzoto nanga na tuni e frère moi si amundele oyo eza nani moi si amundele oyo eza nani aza nani alobi moi si oyo ba cérémonie ba salaka na bo mwana o ba salaka na bado dindiso na mai mimioza na chance mi esprit ya sirène e kotaka yo na nzoto yo tambola kana sirène oyebi bato ebele ba monanga mimi mundele à l'époque maman nanga mona mundele azoya tala boîte mundele na 20 ce qui 20h sur 21h on a mundele a poussé ba moninga bato ebele ba monanga mundele pourquoi à cause de cérémonie au basala kangai mimi oza na chance mingle maman nanga kimai nanga na mboka o papa nanga za kimatata oui maman nanga kimaki nanga na mboka papa nanga za polygame de na lobiawa azaki soka boti mwana botoni mwana ye na ye babokola ye siko maman nanga tanga yokaki eko wana muninga moka pesa ki conseil wana nde akimaki nanga na mboka tango akimi nanga na mboka kuna na mboka siko ba proposa ki ye po maman za mtalaki maindombe amusaka ba proposa ki basala ye ba sala nga ba cérémonie liboso ba bande ko nika nga na 4h du matin wow bazui ba lingi nga bilamba bébé akima nanga na zai na 3 mois. Pourquoi qu'il y a cette cérémonie là? Bah ebisa ki tike la biso yeto sale ba cérémonie. Wa na mboka. Na mboka tango akoma. Parce que maman za mwana liboso nga pe na za mwana liboso. OK. Maman nanga lo ba iboso ande bo moi na za fatigué. Oyebi frère Alvin, lelo to tant tozo répondre to yebaka ni tozo répondre. Et belé batu ba pesa diable bando ki batu amolili réponse ya oui po ba kota ba sala ba on mabe sans le savoir. Ba mona ki étoile ya mwana wana mimi.
bamona ke toi la mimi batali déjà balobi te to bebisa ye maman nanga lembia bia bosala nde bomoni mais zaki réponse ya oui bon auti voyage a commis ezaki bapokwa abeteli bango lisolo buto ya komeli nde babi tika tosala ye bacérémonie ya bina fatigué posala nde bomoni mais zaki réponse ya oui parce que bakoki kosala te sans corps na ye na famille ya mama nanga alors soki ekomi 5 heures ba 4 heures bakonika nga baniki ngai baniki nga na ndako bazipi elamba bake na ngai tina ebale esika ma esalaka tourbillon babandi kobelela bando sukola nga mimi ozala na chance mingi après bazongi na nga soki bazongi na nga batie banzoi oyo eza nano oyo ekufa te batie na bassin banzoi ezopike nga nazolela bayebisa mama babi te po azala mwasi mwa matata soki bazobina mabina mboka batienga na katikati mimi olinga miziki mingi bazotourne soki bamikola famille bameni makaya la bango mboka wana baye bafungoli nga miso basopi na miso mama bipona ni babi te po azala clair na vie na ye en vie na ngai ndang mama memaki nga na mboka akokaki vie ya mboka te azongaki na nga mais eza na différence ndenge akendaki na mwana na ye na ndenge azongi na ye mama amonaki yango un simple geste mais ezalaki un impact na vie na ngai vie na ngai ezalaki lié par rapport à bacérémonie wana e nalingaki miziki mingi na soutenir un grand musicien mboka oyo un grand musicien koke kolanda ye na aéroport non la Bible dit celui qui couvre une faute cherche l'amour na lingaki ye mingi na riska vie na ngai na lingaki vie ya concert ya boîte de nuit à cause de cérémonie ya ko tourner nga mimi olinga musique autant un peu comment musicien eza lisumu non eza lisumu te mais eza suna tina te ozala fan na ye ça fait toti kande musique mondaine toti kande musique mondaine nga na bonde la capo na musicien wana ayamba yesu OK maman tozo wana ba cérémonie ba sala ki ona mboka maman ba sokola ki yo sko ba jeune fille ezala ke ba bimana ba ville baza na chambre sokola ba onde ba kena mikolo zo régner akeye pa maman bo sokoli e pona ke ada na ba chance ya mibala akeye pa papa mo bo sokoli e ezala mabe ou comment mabe makasi na yebi yango te na yoka kapeka ndenge lobi wana eza mabe makasi parce que eza na conséquence nango mais ngai ba sokola kangai ba kotaka nga esprit ya sirène na zongi na question yo tuni ngai conséquence ya mobulu ezani mibali yonga na bimaki na bango sema sinyatikila ki bango babali ngai pété bazui basi mususu batikeli basi wana semence ni basi wana pe bakei babali pe bango te misusu pe babali bango te bakei ba pesi su mibali mususu semence ni omoni semence nenge zo panzana donc semence nenge zo ke conséquences spirituellement physiquement malade pe zali malade pe okopo okuta na sida di babo kofi OK heureusement yozu yango te gloire à Dieu est-ce que tinde ba sokola ki yo wana maman et là déjà sirène tinde que mobulo za nango ya mibali et là molimo sirène banai parce que toi balobi mimio za na chance mingi biso bana nzambe to na grâce alors esprit wana ndego benda mibali tozaki ata tozo tambola omona mobali so asepeli nanga pour esprit wana nde ezobenda alors ezotinda esprit ya kindumba nani asokola mwana na yo nani asokola yo na vie nakutana une sœur basokola na mama leki na yoka témoignage nazo témoigner l'église na bango ayoki parti oyo soki azui mobali bakomi pembe na mariage basombi biloko nyonso fo mobali wana kufa lokola ka eza mobali bao vivre ya liboso akufi ya mibale akufi ya misato akufi fi amoni yango clarté mais tango ayoki témoignage aye komona nga abi mama troisième fois nazwa mobali to leka na ba préparatif tant to koma kaka pembe une fois kufa mama leki nanga sokola nga mama leki wana na mona azala bien te to bande ko bondela nzamba ya kape ko révéler nini obasala kae soki mobala ninga bala esprit wana ke boma garçon wana esprit ezali na kati na mwasi parce que yo esprit ezali kati na ya sirène parce que salini na ba mibali obi na koyeba ndenge nini oh my god na oyeba ndenge nini nani akoyeba azwi nini aramase nini soki muta possédé frère Alvin soki ozo sambela bonde to sambela to koyeba que la personne est possédée mais ye moko eska yo kata kilo tala basali boye loboko frère asali loboko boye moi ça ndela bimi est-ce que la bando yo ka kilo ke na memi mutu na kati oh donc yo moko tinerozo bima na sirène ya mundele kati na yeba eloko te mama betaka kaka mimi basala ba cérémonie na mona ngo normal
yango ntango baobeta bamaso mosusu eleka na kati ya famille kozwa yango nyonso normal te nga na bando omona yango normal mimi bolinga te frère vinga azali na kanda makasi ti lelo na evita kanda soki problème na komeli yo eloka liboso na kole yo mpe na ogifle yo mpona transmettre okanda makasi odiki besprit wana banzoi wana ozomona ton kanda ebatiki semence akanda alors ton kanda eye semence abanzoi babando oswa batika ini na kati tindenge esko mama mibali bazo sepeno bazo poussa nous attirer bon ezaki yote mais ezaki sirène mais c'est un esprit assurance frère Alvin beauté on ngana bando bimisa wana zam comme sous na otinde lota luka ba photo na otinde la taille na WhatsApp ceux qui va présenter yango au monde qui va mimi mibali wow bato ebele baloba na beba moi je bénis l'Éternel naza délivré parce que sirène on a souka na nga mimanga na mai kaka nga bomangai les frères na kumisaka nzambe na koko kangola mutu koleka Yesu yango mama na nga na bande kwesa mama na tango nakutana na Yesu bi mama nakutana na Yesu ebi c'est dur ma famille batu basambela raté Yesu akutana na yo na message ya boye ezaki facilité asali loboko be mwasi mundela bimi na bi mwasi yo akota la nzoto na ngandeni yo ka regret mwasi wana abi na kota la nzoto mi banda bo mwana na okende wapi souvent les gens ba oswana ba fungula ba porte boye oyebi esprit ozo le kapembeni te to veyaka na maloba na biso na kanda alobi nanga mimi sanza na bi frère na poso o sanza te na te bato mikuse ba bimi frère vi na sanza bango ba obima ba okende bazolela babi to kendo vanda wapi na kota na nzota mimi banda bo mwana nga na bi frère olobi cérémonie oh oui maman nanga ayebisaka nga yango mais bato na ramasser bango wapi landanga bien abi o ramasser bango na musique ya mona ba bar na ba boîte de nuit na ba concert à musique ya mokili na kozonga ka butu na nzela nde o ramasser bango soki ba teyo bango bandurcir motema na yo et puis bango nde baza ko animer yo na vie o eza na mutu mususu aosala azandumba bondela pona ye eza l'esprit pe oya nimaka mutu ye moko azolinga tika mon frère ma sœur olandanga on a poso tika ozwa mobali ote soko bimina mobali okokate c'est un esprit ozolanda ngai benga tokobondela pona yo et surtout tant nzamba ekosala nga grâce na belaki makasi vers 2021 sur la bosse bien 2019 na utai musala nzambe na belaki makasi nga na kota na koma nzamba yebisaki nga lobi mimi na pesio elamba o olata na la nzamba zwaki nga lisusu alakisi nga makamu susu apesaki nga elamba wana na lata nga na bando yebaka elamba na eza en esprit na lati yango kaka en esprit na bayeso na zobonde ya bato na bi na lati elamba celeste ezaki elamba ya bamédecin namoni bapesi nga lata obondela mpona bato baza na bamalade baza na baka compliqué bakobika na lataki yango frère Alvin mais na physiquement boye nazali nango te nzamba ekobetela nga c'était soko lingo bondela mutu mimi somba elamba wana eza idolâtrie te eza cérémonie te somba yango bondela mpona ngo lata oza docteur a molimo ozo traiter na molimo lata yango bondela mpona bato banda na bandi kosalela yango bato bamoni loboko na nzambe yo mutu ozolandanga oza na problème maladie songolo likambo songolo benganga tokokota mabondeli ezala oza musika na kobondela mpona yo bima na vie oyo tika vie ozokokotika te benga tokobondela mpona yo eza esprit plus ozosala yango baesprit ezokota omoni nga frère alobi sanza baesprit ebimi na kati nanga après alobi mimi na kaboli yo place nalobaka ke Dieu existe yango wana abi mimi na kaboli na moni mutu wana ya te moto bimi na forme singa esimba mine loko te ezopela singa na moto asali moto bimi na forme singa aye na sima aye na mupanzi moto ezopela biso mbaye na katikati esali carré ngana zo trembler abiko trembler te na kaboli yo et aujourd'hui nzambe wana bali singa ngana bimi na famille obana basi babala te kaka ba sente esili basali mo présentation ba botisi pe mobile esili bovandi ka bongo mais nzamba bali singa yi naza mona mosali boso na bali na lati voile pe alliance na libota na ngai ya on a le bakeza na moto te akangolaka c'est possible c'est encore possible nzamba kangola yo pe abalisa yo. Est-ce que c'était facile maman Mimi otika viwana ya ba vie de vie ya loenge oko obana ko se supporter déjà aux autres ba maman c'était facile maintenant on bête la biso di solo non maman nanga azaki tellement trop dur une femme oko azaki akoli na kimwenza tangi na kimwenza na ba sœur
aki dur de caractère azako linga tena somba ta eloko na ndako oyebi eloko nini o nga na mina beta sete divorce naza fruit ya divorce ndeko ozolandanga ozoningo divorcer keba bana wana ozo raisonner pona bango osala divorce bondela mingi pona bana wana cause nango nyonso tu mosusu ebandaki pe na divorce mama kokai papa te azali polygame mama asalaki divorce abali pe papa na biso mosusu frère Alvin nakoyebisa mama nake matete pa yaya nanga toza papa moko nakomi na matete nayebisi yaya na zongi papa ayebi ke mimi mama ayebi ke mimi ake matete pa yaya na ye nakomi pa yaya nakosi yaya na zongi yaya ayebi ke mimi pa zongi pa mama na ye mama ayebi na zakuna papa yaya ayebi na zongi pa mama na katikati wana nga na bumbi na bimi nanga nde naza kosala ambiance nanga na bimi nanga mama nakoya te na lali pa yaya lala na yo kuna yaya yenga na ke na zongi est-ce que bango bale bayebi place naza mama ayebi naza pa yaya ayebi naza epa ya na zongi pa mama mais koto nga na ke nanga na boîte de nuit na ke nanga concert ya musique ya mokili parce que divorce mais mutu aza papa aza na mwana na ye est-ce que biloko bongo yo salema et puis tant mwana zo baki alali boye bandeko nanga ya basi biso bana basi to amaka mbebele moi si ande mususu vérifier est-ce qu'elle a lipé kuna mais ceux qui divorcent peut-être salema kate peut-être pe nyonso ni mozalati. Merci beaucoup maman Mimi, je crois même que prochainement tous on a sous to ko ba diso na biso on me ko expliquer biso qu'est-ce qui s'était passé nzama mema ki yo wapi ba détail nyonso on a message au PC je crois même que bande va comprendre ngo est-ce qu'on a bandoto maman baba ko loto lo bandoto ke okufi bongo pona ba ndeko ke balota ka ke non net que maman na kufa papa kufa ba prochement ba kufa ba mine alota ka bango ezanini ya mambeti toi na rapport mona ba profiter OK nzamba ko sala na lolenge na ye na bonzambe na ye impossible ezate soki mutu ana kufa ki dans le Seigneur ange nzamba ko tinda ange ala telongi na ye alotisio mais pas fréquemment tout le temps on est comme esprit de mort OK il faut ôter mon prière OK maman Mimi to komi na suka to ko baba question OK bande ba otina je crois bien que prochainement ozonga to ko ba mission na biso message to kaki ya maman vous allez menacer place église ezali bateki frère Alvin na terrasse na bar frère Alvin toza bitumba moko nzamba olongisa biso nga nazaka une femme de foi parce que makambo na leki nango so ikondimeza te mawa mingi vraiment nzamba sala biso grâce bana nzambe baolanda ngai bayebisaki biso baoteka partie ya église place tozali po eza lopango ya point baza bana na bana tata mwasi na bango ayeki okufa alors esengaki bateka bakabola toyokaki kaka tokipaki te toyoki susu esali ata mwa mikolo bamwa ale ekomi sikoyo bakomi koteka nabengaki biso toyebisaki bango toyoki tozobunda mais toyei komona ke mutu moko na otanga nanga kombo na ye te aza na mbongo selon bango aza na mbongo mingi bakote wana aye asomba yango atia bar aye na mbongo asomba yango atia bar alors na libota ya lopango église place tozali bamusu baza pour ye bamusu bakontre ye mais bandeko na bango basi babite biso tomoi loboko ya nzambe na église oyo banda ekoti awa mama Mimi boluka mbongo boata na ndambu bopesa biso po eza famille ya papa fo bazwa toko kopesa ndambu topesi bango bobundi lisusu malembe boye bosombi parce que parti wana eza na ba boutique moye basimba te baosimbaka parti wana eza église ya ye na mbongo mais biso totala nzambe oyo bino bomemi awa yango nazoyebisa bana nzambe vraiment basomba yango ekoma bar eza soni mpona biso bakristo mpe bato bakotiola babi nzambe na bango akoki te kosombela bango esika wana yango vraiment nazosenga na bana nzambe nyonso yo mutu ozolanda ngai sunga biso na musolo na yo misolo na yo sunga biso banimero nango ekoafishe wana benga biso sunga biso tolukela bango nano ata ndambo batie lopango 42 000 todiscute eza na livulu na kote ya mwana uta batie 42 000 todiscute tobundi na bango ti ba 32 000 35 000 babi mama Mimi boyela biso ndambo
ndeko na ngai yo mtozo yo kangai oza na ndambu tindela biso sunga biso to mema ta ndambu to pesa nzambe wana obosa na biso te na livre de souvenirs nzambe wana okanisa yo soki lelo mutu basombi yango bar bakotiola nzambe na biso menga na bikombo nzambe tiola makate na esaki bango na bitoko ya nango pona yebi nzambe wana yo mutu ozolanda ngai yo mutu oza na musolo benga biso soutenir biso tosomba esika na toza na bana o balalaka wana bana musu toza na bona beglise baza na baboti te balalaka wana tozwaka bango en charge oyo nga mama mimi na lambaka bandeko musu dans le seigneur na mboka bapaya bayebi yango baya pe kokuta bango to na lambaka nga mama mimi chaque jour pona kotinda biloko wana kende na église pona bana wana bongo lelo na kotia bango wapi et puis église ekokende wapi nde nazoyesa nzambe na binzambe sala nzamba sala ka à travers biso bana ye oyo oza nango muke muke benga biso vraiment toza na besoin lisungi na urgence bandeko nanga to bakisa na ndambo toza nango to pesa bango pour que to sambela pe na kimia pe o etikali to futa sima vraiment soki ozwi kokanga motema te sunga biso sunga musala nzambe nzamba obosa na yo te. Merci beaucoup maman. Message de qui? Votre numéro de contact 00243 81 155 50 45 00243 85 36 95 540 so benginga okozwangai. Merci beaucoup maman Mimi. Bandeko balandi biso du début jusqu'à la fin. Ba question to tuni maman te bobo tin la biso ngo prochainement to ya masu maman. Bo découvrir maman intégralité à témoignage né mobimba. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment réellement dans la vie nae? Akutana nzambe ndenge nini anja memaki nzama memaki ala kisaki ba maramuni na mona ki kuna place memaki pe azonga ki ndenge nini na nzoto nae bien aimé dans le Seigneur. Bon découvrir prochainement. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à John Kamande azasi ma caméra. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simanato ya kolobate nzama boy. Histoire pour ce quoi la prochaine balle. Maman yebi naza pa yaya yebi naza et pas ya nazongi pa maman mais côté on a na kenanga na boîte de nuit na kenanga concert à musique à moki parce que divorce mais muto za papa za na mona na ye est-ce que biloko bongo yo salema et puis tant mona zo baki ala liboy bande konanga ya basi biso bana basi to amaka mbebele moi si ande mususu vérifier est-ce qu'elle a lipe kuna. Mais ceux qui divorcent peut-être ça les makate, peut-être peignon soigner nos salades. Merci beaucoup maman Mimi. Je crois même que prochainement tous on a le souhait au coba on a biso. On me expliquer biso qu'est-ce qui s'était passé. Nous avons maman qui a appris ba détail nyonso on a message au PC je crois même que bande va comprendre ngo. Est-ce qu'on a bandoto maman baba en koloto la bandoto qui okufi. Bongo pona ba ndeko ke balotara ke non. Net que maman na kufa papa kufa ba prochement ba kufa ba mine à l'autre arabango ezanini ya mambeti toi na rapport mona ba profiter OK nzamba ko sala na lolenge na ye na bonzambe na ye impossible ezate soki mutu ana kufa ki dans le Seigneur ange nzamba ko tinda ange ala telongi na ye à l'autisio mais pas fréquemment tout le temps on est comme esprit de mort OK il faut ôter mon prière OK maman Mimi to komi na suka to ko baba question OK bande ba otina je crois bien que prochainement ozonga to ko ba émission na biso message to kaki ya maman vous allez menacer place église ezali bateki yango remplaçant na terrasse na bar Alvin to zibi toza bitumba moko nzamba olongisa biso nga nazaka une femme de foi parce que makambo na leki nango so ikondimeza te mawa mingi vraiment nzamba sala biso grâce bana nzambe ba olanda ngai ba yebisaki biso ba oteka partie ya église place tozali po eza lopango a point baza bana na bana tata mwasi na bango ayeki okufa alors esengaki bateka bakabola toyoki kaka tokipaki te toyoki susu sali ata mwa mikolo bamwa ale ekomi sikoyo bakomi koteka nabengaki biso toyebisaki bango toyoki tozobunda mais toyei komona ke mutu moko na otanga nanga kombo na ye te aza na mbongo selon bango aza na mbongo mingi bakote wana aye asomba yango atia bar aye na mbongo asomba yango atia bar alors na libota ya lopango église place tozali bamusu baza pour ye bamusu bakontre ye mais bandeko na bango basi babite biso tomoi loboko ya nzambe na église oyo banda ekoti awa mama Mimi
boluka mbongo boata na ndambu bopesa biso po eza famille ya papa fo bazwa tokoko kopesa ndambu topesi bango bobundi lisusu malembe boye bosombi parce que parti wana eza na ba boutique moye basimba te baosimbaka parti wana eza église ya ye na mbongo mais biso totala nzambe oyo bino bomemi awa yango nazoyebisa bana nzambe vraiment basomba yango ekoma bar eza soni mpona biso bakristo mpe bato bakotiola babi nzambe na bango akoki te kosombela bango esika wana yango vraiment nazosenga na bana nzambe nyonso yo moto ozolanda ngai sunga biso na musolo na yo misolo na yo sunga biso banimero nango ekoafishe wana benga biso sunga biso tolukela bango nano ata ndambo batie lopango 42 000 todiskite eza na livulu na kote ya mwana uta batie 42 000 todiskite tobundi na bango ti ba 32 000 35 000 babi mama mimi boyela biso ndambo ndeko na ngai yo moto ozoyoka ngai oza na ndambu tindela biso sunga biso tomema ta ndambu topesa nzambe wana obosa na biso te na livre de souvenir nzambe wana okanisa yo soki lelo mutu basombi yango bar bakotiola nzambe na biso me ngai nayebi kombo nzambe etiolamaka te nayesaki bango na bitoko ya nango mpo nayebi nzambe wana yo moto ozolanda ngai yo moto oza na musolo benga biso soutenir biso tosomba esika na toza na bana oyo balalaka wana bana mosusu toza na bango na baeglise baza na baboti te balalaka wana tozwaka bango en charge oyo nga mama mimi nalambaka bandeko mosusu dans le seigneur na mboka bapaya bayebi yango baya mpe kokuta bango to nalambaka nga mama mimi chaque jour mpona kotinda biloko wana ekende na église mpona bana wana bongo lelo nakotia bango wapi epuis église ekokende wapi nde nazoyesa nzambe na binzambe esala nzambe asalaka à travers biso bana ye oyo oza nango moke moke benga biso vraiment toza na besoin lisungi na urgence bandeko na nga tobakisa na ndambo toza nango topesa bango pour que tosambela mpe na kimia mpe oyo etikali tofuta nsima vraiment soki ozwi kokanga motema te sunga biso sunga mosala nzambe nzambe obosa na yo te. Merci beaucoup maman. Message de qui? Votre numéro de contact 00243 81 155 50 45 00243 85 36 95 540 so benginga okozwangai. Merci beaucoup maman Mimi. Bande balani biso du début jusqu'à la fin. Ba question to tuni maman te bobo tin biso ngo prochainement to ya masu maman. Bo découvrir maman intégralité à témoignage na mobimba. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment réellement dans la vie? Akutana nzambe ndenge nini ange amemaki nzambe amemaki alakisa ki bamakamuni na monaki kuna place amemaki pe azongaki ndenge nini na nzoto na ye bien aimé dans le Seigneur. Bon découvrir prochainement. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à John Kamambe azasi ma caméra. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta si maintenant to ya ko bate nzamba boy to quoi histoire pour c'est quoi la prochaine balle.